Assemblée nationale na Sénat endimi kobakisa mikolo 15 na état d'urgence sanitaire esengelaki esuka vendredi. Etikali kaka ete président Félix Tshisekedi azwa mokano ya kosakola bobakisi mikolo miango na bitumba na COVID-19. Police etiami zingazinga na ndako ya Nemonda Ntsemi mokambi ya Bundu Jamayala. Bato bazalaki kokufa mikolo miso uto mwamba mposo na bitumba balandi ya Nemonda Ntsemi bazalaki kosala tangu ya milulu ya bango na Kinshasa pe na Congo Central. Président Félix Tshisekedi atie bakambi ya sika na garde républicaine. Général-major Christian Chiwewe Songesha nde azwi ebonga ya komanda ya unité eye pe général ya brigade Jérôme Chiko Chitambwe nde molandi wa ye. Mpinga ya États-Unis matiami na alerte na Djibouti po na COVID-19. Mokambi ya mampinga maye ayebisite soki bayike kati na basoda baye bazwami na bokono boye kasi alobi kaka ete bitumba na COVID-19 nde likambo ya motuya.